Yambo natondi na nzambe na ngai papa Simon Kimbangu kiangani. Na souffle de vie oyo asili kopesa nga abateli nga mbula mobimba. De 2025 akomisi nga na 2026. Na date ya lelo ya le 22 août 2026. Lelo nakopisi 70 ans. Ezali facilité. Nzambe abatela moto akomisi ntina ba age oyo ezali facilité. Yango wana bosani ko remercier nzambe na ngai te. Bambulu etikali abatela nga apesanga makasi po ete nazala motema monene nayeba kotambola kati na bolingo mibeko mpe misala po yango nde ezali nzela oyo ekolongisa ngai. Kata penza kata nakosisa yango kutu te na kati omwana mwasi aza na niveau hypocrite moko vraie manipulatrice. Madoni la sirène. Non. Na mona nanga ba manipulatrice ya yo eleki. Uma mulher hipócrita. Bem descarada. Le yo pe ngo okosa bato lokola mwasi malamu. Mbala liboso ya na internet yo loba ke nzambe nanga papa soyimba okianga. Yo zana video ata moko oyo loba nzambe nanga papa soyimba okianga. Ozana ngo ata moko a part oyo omoni ke obimina kimona meso misano bimina mpoasa olingoya obando manipuler bato omanipuler nani oko manipuler nani yo ozobenga paso imba okianga ni nzambe mais tangu yo obanda ko kota ve maf na kati ya ndako ve maf aza ko sibo na kati ya ndako oyebaka te paso imba okianga na nzambe oyebaka te ke nzambe azomona makambo so sana na kati ya ndako. Tango bakoloba 18 papa mama kabwana mutu na mutu wake nekolala bana mibali bake nekolala kote mususu na ndako kuna batika kayo na ndako otira kota novelas no mais papa mafio tika ta novelas biso mibali boko tika na kati ya ndako ozota la novelas après bobandi ko sibana na kati ya ndako ya papa oyeba kiteke aza nzambe makambo nazo sana ko sala ngote likangu no ya soda wana. Tangu yo zo bimana ye oyeba kiteke papa za nzambe ke akomona na makambo zo sala lelo zo ya batu hypocrite po misala no ko bimana mpoasa lelo zo ya batu hypocrite po mutu nyonso yebi ke oza mwasi moko a sans valeur mwasi mabe mwasi andoki sirène ya mai yo mto za na posa ko boma papa yo mto za na posa ko boma papa otia mutu mabe na nzela ya papa a détruit papa akanga ka papa ba photo na kati ya chambre soki azona bilamba ya chambre tenir ya chambre akanga e photo po baba ndako miansarié baba ndako menacer ye ke so pesi mbongo te so sali bote to salo boy eza biloko bo préparate mutu no Richard ochaka wana musala neza kini otia mutu mabe na nzela ya papa akataka papa soki achaka ekisi na mutu onyaka ndenge mwasi ya Samson abebisaki vi ya mobali aloyo siko tiesko mutu akataka yesuki atiaka ekisi ya mabe na mutu oza kokolaborer na mutu wana mutu aza kosala mabe nkambe badécouvrir mabe na ye babengane na nkambo protéger okotie kutu na chambre papa akobima te akokende te olingo komona ke yo oza la reine de Saba boyo bakosimbo te épouse ya nzambe nzambe abalaka te o wana achaka o wana po akontrole misala mabe na yo poza sirène mwasi ya butu Sidonie eza Madoni la sirène sikona place ya sirène bachesko Sidonie mwana elongwaki nanu oza Madoni siko na ndenge ya mascara tellement nzambe asalaka mo eloko mo boye po babomba bameka mpe kobongola yo ale kombo na yo sirène wana batiango liboso obima Sidonie oza sirène Madoni oza sirène outa na mai oza demo oyo azalaka likolo pena kitaka na satan ba o bandimelaka satan siko oye na mokili okweyaka na mai papa dia ngenda nde mutu asinya contrat na yo po ba récupérer yo vanda wana po soki o continuer kozala musiko ngo détruire mokili po na mabe na yo eleki mingi
mabe na yo eleki mingi yango batia yo pembeni ba contrôler yo mokoni no lala na papa banda tongo banda butu mobimba ti tongo bolamuki papa za pembeni na yo moko yebi nde papa banda kolimwa na ndako amona na kate papa za wapi aza me azala kiwa amona na te olimwa na ndako okobanga te oyebi ba miracle ya papa aza mutu moko ko bangaka choza nayi comportement mama muluki ya wanga Titani Marie ozu yango te mama bibi malgré azaka na makambo na ye pe ya mabe mais apesaka papa di ngenda maboko yo mokoni osunga ta ba veuve tozana ba veuve na église kimbangiste mokoni osunga ba veuve oui yo sunga kata ba veuve ba mama veuve tozana ba ona kimbangiste mokoni osunga ba veuve bo okabaka te motema makasi motema mabe osungaka te mabi bandai kosunga ba mama musicien kopesa bango ba mbongo ba fond de commerce ba musicien base ba épouse ba musicien abandai kosunga ba veuve yo na mboka no ba yina yo posungaka te mabibi na tanga papa di ngeda so oleka na mboka na bango wana bakotandele baputa honneur ya makasi azaki na bolingo meme ya batu me yo mama oza na bolingo ya batu te olingi batu te osilikaka na batu bebanaka na batu oza na binemi eza na batu ebele olobanaka na bango te olobanaka na batu te oza hypocrite lelo ozela biso papa sima kimba okiaka nzambe na ngai me otindaka batu batiele ba poison otindaka batu basalaka ye mabe oza complice na bademo ya 26 yo so ndimela pasi wangi bango ndoke na kotala bato ya 26 te soko ndimelaka pasi wangi bango kanga soko ke kini pourquoi kende okutana na bango yo so ke kini okutana na ba Alphonse ya bamfuni okutana na ba Alphonse okutana na bango kende kotala bango oyebi ke ba collaborer na ba occidentaux mais tellement liya kambonga bata 26 ozo ya pe na nkambo ozo kolia mbongo ozo détruire souci na ezalaka papa akufa ni kaka akende kaka tellement pa pesi yo mwana te oyo na eloko te na lingomba yango yibaka na yo ozwaka ba biloko ba kado ba yelaka pa mbongo ya ebele ozo zwana ko chaka Richard pembeni ata ba ye na diamant mutu aye na kado ne pena ya diamant yo kotinda Richard ko yebisa yo mère mutu ko aye na diamant moko ya makasi so tozwi yango toteka mbongo ebele akoya azwi Sidonie ndenga zawana akia teki bakaboli mbongo na Richard basala yango na ba José Masala na basala yango yo oza mutu mabe foka kambanga na yo olobaka te vanda pena kimia zonga sima bo babe na yo elumba suru na kati ya nkamba oza mutu ovanda pembeni ya papa te fo ozalaka musika obebisi mingi tellement oza sirene ozo vivre na motema mabe ozo na hypocrisie mama mide na mpoasa nyonso koloba eza na valeur te ngai na kosukisa bino comme ça bino tina suka ngai na nzambe na ngai na yaka mabe tosa papa na kozala no bien soko bebisi kaka ngai pe na koyela yo ngai na princesse na bundelaka tata na ngai na salaka bajete tikela biso hypocrisie oyela biso wana olinga papa te oyebi bien ke passe mimba okeka na zanzambi mais okenda kosala makambo na nko oyebaka na yo te ke aomona ngai nyonso nazosala yango wana omonaka ke papa azaka mosika na yo po de esi obebisa po pembeni na yo trop de poison pembeni na yo trop de poison bato nyonso baolanda baba bebe spirituel bato baondimela papa na ngai mpe azalaki moko kati na bango ntango kaka lie poison na ndako na yo nde ayi kocomprendre ozalaka no na raison na makambo olobaka ntango alie poison nde asutuki na ndako oyebisa kebela mama wana aza mutu te abobaka bato na nkamba azokodétruire bavie ya bato aza démon kebela ye aza mutu te abanda kondima te soki akeka nkamba ake kotala mama wana ntango baye kodécouvrir aza tata na nga balesi ye poison babengisi ye na nkamba akoba mpasi moyimbaokiaka ni balesi ye poison nde aye kocomprendre ke ozalaka no na raison nga mpe nakutana lika baoyo bazolande mpo nani bakuta te moko bokokutana nde bokoyeba nana mona bahypocrite te mais Sidonie oza mama na hypocrite vraie manipulatrice yo olonga te yo kanti yo kolonga batikele banene nyonso oyo
omona ba miracle ya tata Simon Kimbangu Kiangani mo tikali jamais kokumisa ngo mbala liboso nde oya na internet oyo kolobaka pa Simon Kimbangu Kiangani nzambe na yo po oyebi ke misala na yebimi na mpoasa kimona meso kangio yo muto osali bakindumba na ndako ya libala yo muto koti mobali na kati ya ndako baza kosiba ona mbeto ya papa na chambre ya papa yo ndongo yela biso lokola ki bon samaritaine mwasi moko ya malamu oyo asalaka mabe te hypocrite ya mwasi lokola yo oyela biso ke papa nzambe na nga ese yo yebaki aza nzambe boni hypocrisie makasi boye o boni boye kongo saka na banani yo za sirène outa na mai oza mwasi ya solo te eza mécanisme nzambe nde asalaki ke a récupérer ozala pembeni na ye po oza sirène monene madoni la sirène obomaka bato oza na mawa te yango wana pusaki pembeni po akitisa bantsala na yo abuka o yango tika biso na olobe ebele te po awa na TikTok bapesi nga 3 minutes na lobi nde pena makambo nyonso pena bosolo na yo na YouTube tina page okende okontinue kolanda kuna po awa bapesi 3 minutes journal elo eza na 3 minutes na TikTok mwana aloba penza ebele eza te mais en tout cas hypocrisie na yo ekoleka te boni awa eleka te okumisa papa te mtu tia bato mabe na nzela na ye basale mabe otia bato abe baboma ye batielaka ye bapoison boni buzo baboyeko keba Sidonie baje wana awa te alors bokende kolanda continuité eza na YouTube Balenda News TV tina page Facebook yo Patrick Kinchudi continue okofuta mokola suka nde bakotuna oyebaka nzambe na mokili opubliera ye combien de fois donc ozoleka kopublier Sidonie lumwede ki mona menso madoni la sirène koleka pa Simon Kimbangu Kiangani félicitations anniversaire papa Mbenza mfumu iso publier te pona nini po yo za mutu ya Sidonie oh là là tozali kokende na suka likambo vous allez payer